Yebisa muninga na yo. Nalinga kayo na tina. Nalinga kayo. Yebisa muninga na yo afani pembeni. Nalinga kayo na tina. C'est pourquoi innocent on a monié l'esprit de Dieu a commencé à me parler que le frère en question innocent oyazolandanga soit famille kolanda azana katachit avant année 2023 ici là akoyoka na Yesu te. Frère nazo bisayo soko se repentir au sengi pardon te dans 48 heures yeba que année 2023 ndeko sila na yo. Frère de l'Est innocent mina kwambia c'est donc uko deja ndani ya shit. Uko ndani ya shit. Dwa kile kitu unafanya tunakupatia 48 heures, il faut udi repentir na kulomba batumisha Mungu buruma. Eza manque soko moni mutu asoba puko luka kingate. Est-ce que mutu net innocent na kopesa nga numéro na ye? Eza manque intelligence na sagesse. Mais tant que problème est comme la yo, au quoi parce que importance à mutu ana pesa yo message. Mais à imiter Motonazambé. Non, ça c'est jouer avec les hommes de Dieu. C'est jouer avec Dieu. Il y a des gens qui peuvent supporter ça parce que bako supporter yango parce que bazana buzo ba moko. Mais nous sommes là c'est pour défendre l'évangile. Et batu bazo supporter yango ce sont des gens au bazana clique moko. Moni ba pasteur belo ba koti déjà na ba magie. Parce qu'on a babiloko na bango tellement que innocent ayebi kuna bakutana na ba buzo ba basala na ba pasteur. C'est pourquoi il veut maintenant humilier les hommes de Dieu. C'est pourquoi je voulais lui dire là où il y a les faux serviteurs, il y a aussi des vrais serviteurs. Natikala comment na te même président de la République, il y a Afrique qui soit il y a wapi. Pasteur afukami président tche maboko. Mais ba président de ba fukama kabiso to tche bango maboko. Un voyant amoni alobio ya moni. Mais un sacrificateur amona ayokate quand il lui parle ça se réalise. Eli a telemi alobi mboule kobeta te pendant 3 heures et demie. Sinon pas ma parole. Ce n'était pas Dieu qui lui avait envoyé de parler. Mais maloba ya Eli lo le yokaki. Mais on ne peut pas permettre frère Oyo à retirer ma parole à retirer l'image. Sinon pas année 2023 aussi. Merci beaucoup l'homme de Dieu. J'ai vu l'image à Zanambaz. Oui. Et quand j'ai vu, le Seigneur m'a parlé. Et ça m'a bêté. J'ai vu. Problème. Non. Voilà, problème ezali. J'ai vu 5 personnes. Ok. Au baza sima yakawa. 5 personnes. Et puis na 5 personnes. Na moni pe moko moi na mwasi. Mais moi si on a na moni ex. Ex il y a pasteur yes. Serge. Et puis na ba comédien belé. Il faut boza la mingi na kati sa vie de prière. So il y a 5 comédiens ba kokufa na neo. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mote Balandi chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi pour la fidélité, merci pour la confiance. Merci na nenge bota la rabiso awa na Chubiso Télévision Netolobaka, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci na sponsor nanga officiel na comme émission te 100%. On a remercié sponsor nanga
oyo apesi nga pe manabomo oyo apesi mbongo apesi élévation apesi succès sans condition ya teke lamuka na butu kendo lia po ani te ote bon mama la bino ote il faut kende te ye condition te ya apesa na ye kaka ofele puis akufela po na biso akufa po nga nazwa bomo ya seko. Merci beaucoup mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci na yope Ndeko Elias ya ko filmer en même temps que ça la réalisation à quel plus loin à quel plus monter. Merci pe na Dinish Mosolo bala miki ba osala msala kitoko. Un grand merci pe na Orphelina Vida ozali ko sunga bala bitike ndeko na ngai balobi ko pesa mutu c'est bien et ko sunga pe bana bitike pe c'est bien. To pensaka pe na bana wana ba orphelin oyo bazali na kati ya Orphelina Vida ya kolia pe ya komela pe et c'est important pour été nzamba kozongisela yo na bolamu nyonso osela bango. Merci respect na yo maman Emily Seti Mayinga Mosi Nzambe. Et puis je salue tes enfants na pesi pe mbote na mobali na yo papa Jerry et sika azwami na pesi mbote na batutu balinganga pe chebi sur télévision encore une fois. Un grand merci na Lydie Mukadi ma femme. Un grand merci na batutu pe balinganga biso te batu mita mabe batu oyo bako boka na batu maladi lokola ndengo na biso pasteur Serge muto bato avant ni na ye bozwi mbasu mo mami ki ya liboso ya mi bale pe Yesu bandeko na ngai nana kotika libanga na samo yao totika kosala mabe parce que tout ça baleki nzela ni na lobaka toujours que to le roi na kati ya très ko kende hein muna muto ana rena okita kasi lelo to yebe na actualité vele to yambi l'homme de Dieu papa Moïse na yebite lelo Yesu na nini po alokolenga da makamuna Karine pala donc famille babengi banani babengi déjà mais to kana sous lelo alobi nini papa na pesi mbote. Bonjour papa Chiki. Bonjour. Na sepeli vraiment ndengo ya binga Yesu parce que lobi nazo voyager. OK. Na baki na kokyo kende bongo te. Siko église point nito zo église ya munene eza kuna na province yi nango awa ya cellule kuna eza ya munene to. Non awa déjà na baki bazo tonga basi basilisi déjà. Basilisi déjà oui. Basilisi awa tikali na kati ba tonga bazo sala cher. OK. Babongisa et bato ya motema malamu oyo bakolinga pe basunga pona kosombe peut-être baksaneti moi instrument bakiti consort pona tobanda. Donc voilà. Je crois ceux qui na zongi tour oyo ndeto kobanda to lancer activité na niveau à Kinshasa. Mais kuna ozala ba représentant nito tiki muto moko kuna yozawa est-ce que ozala adjoint? Non c'est une communauté naza na tozana administration et ça c'est une grande communauté. Ngani naza représentant nango. OK. Bazali c'est pour moni na ya de temps en temps mais malgré cela présence dans la pays important. C'est pourquoi au monde na hier moko na zongi mais ce qui na vandi si déjà musala là ça va nous prendre vraiment ya ko attendre ya ko vendre pe na ville à Kinshasa. Voilà, sangoni on met le peuple de Dieu mais ambo to ban émission kama biso le sambo tukota la muzindo ya émission lelo. Baba kwa jina na Yesu Kristo de Nazareth Mungu wa majeshi Mungu wa miujiza minabariki hii émission minabariki kila mtu unatufuata Mungu hii émission il est édification ibariki bantu bote kwa jina na Yesu Kristo amen. Amen. Mutu na Nzambe sangoni on met le peuple de Dieu lelo. Non c'était hier nazaraki na kati ya réseaux sociaux quand ndenge tokotaka. J'ai vu le frère Innocent Owapi. Innocent le musicien. Innocent B ouais. Oui. Qui... Non, c'est mon frère de l'Est. OK. Mais tant on a côté na moni azo imiter ba pasteur. C'est une façon ya ko humilier basali na Nzambe. OK. N'habitez ce que pour landa qui a les réseaux sociaux presque et quand j'ai vu cela n'habitez na rotanga na Bible moi verset moko. OK. Ndena loba et ça vraiment important. Tozan a livre ya Psaume chapitre 105 verset 15. Enfin. Bible zoloba ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Tango moni mutu akomi na point ya ko vanda ko imiter ba pasteur, ko imiter ba sali ya Nzambe, yeba ke mutu wana akomi okende na kati échec. C'est pourquoi je suis venu dire à mon frère de l'Est Innocent, mina kwambia c'est donc uko deja ndani ya shit. Uko ndani ya shit, doa kile kitu unafanya tunakupatia 48 heures, il faut repentir na kulomba batumisha Mungu buruma. Donc na peso 48 heures
osenga basala nzambe pardon pe o retirer image na yo wana. Parce que le fait ya ko imiter basala nzambe, ku humilier basala nzambe, eza oso combattre directement nzambe. C'est pourquoi mon Bible zoloba ne touchez pas mes oins. Pe ko sala mabete na mosali nanga. Mais je comprends Kinshasa soki lelo bato bakoma ko manquer basala nzambe respect. C'est parce que ba mesana na buzoba ya ba faux serviteur ya Kinshasa. Mais mino le boko mi fingi sa moto na nzambe. C'est ça que je dis. Ba pasteur ndé ba yoki nzambe soni à travers le monde, ba pasteur ba kusama kindumba, komela masanga, kosala ba manyo so ya mabe o toyeba ba pasteur akalate yango ekomi. Muta liboso muta banya o Denis Lesi. Mais Denis Lesi il ne représente rien dans kacha basala nzambe nyoso. Ça, il faut bobo sanate. Et puis Congo est à Kinshasa. Parce que les gens croient que là où il y a des grands hommes de Dieu, c'est Kinshasa. Non. Congo est à Kinshasa. Malgré nous venons dans la province, villageois. Mais nous sommes dans un village, toza na crainte ya nzambe pe toza na bonzambe kolekebele bazana ba Kinshasa na l'église aminene. C'est pourquoi innocent on a moné l'esprit de Dieu a commencé à me parler que le frère en question innocent oyazolandanga soit famille kolanda azana katachit avant année au 2023 ici là akoyoka na Yesu. Au moins qu'à se repentir per longola vidéo wana. Parce que année au 2023 ndeko sila nae acte kaka nenga koti déjà na chemin ya ko combattre basali na Nzambe ndeko sila nae. Mais à imiter moto Nzambe. Non, ça c'est jouer avec les hommes de Dieu. C'est jouer avec Dieu. Il y a des gens qui peuvent supporter ça parce que bako supporter yango parce que bazana buzoba moko. Mais nous sommes là c'est pour défendre l'évangile. Nga na koufela papa, na koufela maman, na moni liwa ya baboti nanga c'est que je suis aujourd'hui so ki ata nazo mataka ba avion so ki ata mutazo sunganga na 100 francs na 50 francs izapo na Nzambe. Et je ne peux pas accepter mutu moko boye a humilier nzambo biso to salia soit a humilier basali na Nzambe. Et batu bazo supportango ce sont des gens au bazana clique moko moni ba pasteur belo ba koti déjà na ba magie ba kutanaka na ba réunion na bango ya kindoki ba kutanaka na ba buzoba na bango ya kuna bakenda kosala ba makamu na bango ba homosexuel parce que c'est kotina basala nzambe parce qu'on a ba biloko na bango tellement que innocent ayebi kuna ba kutanaka na ba buzoba basala na ba pasteur. C'est pourquoi il veut maintenant humilier les hommes de Dieu. C'est pourquoi je voulais lui dire là où il y a les faux serviteurs, il y a aussi des vrais serviteurs. Il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Il y a encore des serviteurs au bafukamelana nubalate. Il y a encore des serviteurs oyo ba fléchir na na makolo satanate bazana on liboso na Nzambe. Frère nazo bisayo soko se repentir au sengi pardon te dans 48 heures yeba que année 2023 ndeko sila na yo. Ah. Et je le dis clairement. Ndeko sila na ye. Parce qu'il a touché les hommes de Dieu, il a touché les oins de Dieu, il ne peut pas blaguer avec les hommes de Dieu. A blaguer na makamusus, totikala ko mona fali asali angote. Soki au pasteur moko alobi mabe na o soit na babuzoba na bino, répondre ye na kombo na ye, mais o imiter ba pasteur, o imiter ba sali na Nzambe, mais ça c'est blaguer avec les oins de Dieu. Blaguer avec les hommes de Dieu. Natikala komo na te même président de la République ya Afrique soit ya wapi pasteur afukami président che maboko mais ba président de ba fukama kabiso to che bango maboko mais on ne peut pas permettre frère oyo malgré zande konanga ya est moi je ne peux pas permettre qu'il puisse humilier les hommes de Dieu. OK moto Nzambe na bandi papa innocent Balume message oyo ekomela ye na bandi bato bakone la rabiso ba iponi koleka la média point to benga innocent Balume na téléphone ou bana eza manque intelligence pe na sagesse eza manque soko moni mutu aso ba pourquoi luka kingate est-ce que mutu net innocent na kopesa nga numéro na ye eza manque intelligence na sagesse mais tango problème eko komela yo
okoyeba ce que importance ya mutu wana pesa ki message. Moto Parce qu'il y a des choses okoki oyamba. Parce que même apôtre Paul alobi message nyonso il faut ko examiner. Ya malamu ozwi, ya mabe osani. Mais oya innocent eza prophétie te. Eza prophétie te. Je parle comme un sacrificateur. Parce que un prophète Nzamba pesi un message à transmettre. Un voyant amoni alobi oya amoni. Mais un sacrificateur amona ayokate quand il lui parle ça se réalise. Eli a telemi alobi mboule kobeta te pendant 3 heures et demie. Sinon pas ma parole. Ce n'était pas Dieu qui lui avait envoyé de parler. Mais maloba ya Eli lo le yokaki. Et je suis venu comme un sacrificateur. Koebisa ndeko wana a retiré ma parole nae, a retiré image wana. Sinon pas année 2023 za kosila nae. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tout le grand deuxième sujet nabiso, peuple de Dieu, bayoka susunini et pas inayo. Message ezali? Message ezali na landaki pe na kati ya réseaux sociaux, na moni ndeko moko. Na yebi ke ekotuna isuko pourquoi lukaki numéro nete. Mais na sina moni yango ese panzani réseaux sociaux mobimba. Il y a pasteur si c'est Serge, pasteur Serge. Oui, na moni azana mbazu. Ayo na omituna batu na biso batu mita mabe. Pourquoi muta batu ane bien au lui ka onuirier. Au lui ka kokotenda pour ozwa nini s'il vous plaît. Anga na yebakati. Na pese bino na mbote batu mita mabe. Ana linga bino mingi batu mita mabe. Na yebi ke ça va encore arriver pour dire que pourquoi lukaki numéro na été. Ngaza numéro. Debite yoza numéro na été. Comme ça na lobate na c'est quoi en fait parce que tant on a mon image non c'est mabete j'ai vu l'image azana base oui et quand j'ai vu le Seigneur m'a parlé message à mabe kolobate eza mabete j'ai vu problème non voilà mutu na ngai na bona ngai problème ezali j'ai vu 5 personnes OK au baza sima ya kawa. Et puis, abazo préparer sur ce loro musu. 5 personnes, banani motolanza. Et puis, na 5 personnes, na moni pe moko, moi na moisi. Mais moi, si on a na moni ex. Ex, il y a pasteur yes. Serge. N'habite, ceux qui ont na ba ex, c'est combien? Ceux qui 20, ceux qui 30. Mais na moni ex. C'est pourquoi je me limite là. Na boy ke oluka kingate po na nini. Et boye, et comme moi je suis avocat, moi je suis magistrat, moi je suis tel, moi je suis tel. Donc, les lieux comme il m'a fait ce message, ngana zatel. Bon, ce qui est important, à Zandeko, il fallait assembler la mingi. Et puis, na ba comédie belé. Il faut bosa la mingi na sa vie de prière. Parce que le Seigneur m'avait parlé, na message à Liboso, il y a 5 comédiens ba goku fanane. Je pense qu'il n'a pas ça qui message wana. Et puis, na moment na zolo banaye ko mona ndeko Serge. Na moni 5 personnes na kati ya clique mais moko kati na bango une femme mais ex. Donc ce qui a beninga je peux lui préciser même les noms de la femme en question. Et puis assemble la mingi nebi kenzamba kosungaye déjà c'est un homme de la prière et puis ngape nazaka na la air moko pe na landaka ye na zaka pe fan na ye na landaka mingi ba théâtre, film na bango donc nazaka pe fan na mingi donc alukanzambe na profondeur mais message na bandeko nyonso baza na esprit ya koempoisonnaka baninga kochela baninga bambazu kolinga kobebisa baninga yeba ke sort na bino ezali parce que mutu ya mabe nyonso azaka toujours na suka na ye et suka na ezaka toujours mabe. Je crois c'est un peu ça. Voilà, l'homme de Dieu, merci beaucoup Nandenge au petit message. Nabandi, c'était ça le plus important. Tout peuple de Dieu va retenir ni na maitolobi na émission lelo et puis ba senga ki aussi la bonne prière. Tout monde qui message ya ndeko biso Karine Pala et boucha qui tout monde qui mobali ya maman Karine na benga ki biso pour dire que maman belé pour ne pas tout dire à la télé mais ba sengi quand même prière pour na bande kwango. Et puis ba misusu ba rota biso na mandaku nzambe na yo a faciliter la bango na ba problème baza na bango baza na ngo voulais-je dire
Et puis narotika on a pendant l'émission comme ça on me compris que ça à moi témoignage parce qu'il y a des gens ba benga pe babiki ba retenir nini na maïnyo sotolobia. Il y a mon article au plateau. Bon, il y a motuya avoti ke langa plateau ezali que eloko na koyebisa na bandeko na répéter là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Message nyonso babwa kisakate. Et puis na koyebisa na bandeko okokyo sakana na nyonso ne blague pas avec les hommes de Dieu. Ne blague pas avec des oins de Dieu. C'est très important. Et puis na koyebisa surtout na bandeko ya théâtre. Ata mutu azosekisa yo koseka nyonso ezalaka ya bolingo te. Koseka nyonso ezalaka bolingo te. Théâtre baby hein, théâtre kalezaki boyute. Koseka nyonso ezalaka ya bolingo te. Soko za na Nzambe kangama na Nzambe. Soko poza na Satana kangama na Satana. Parce que ezana va mabe. Ezana monde ya théâtre. Va mabe makas. Nakata ote moto na Nzambe. Moni mbaso yo babetaki Papa Serge ezali mbaso oyo dans 3 jours à kufa. Et histoire vraie bato ba otala biso na bandako papa lobaki yango ayeba iteke pasteur Serge babakele mbaso. Mais mbaso c'était prévu que pasteur Serge a kota mabele. Il y a une femme qui est derrière ça. Pourquoi? Parce que il y a une bénédiction de Jésus. S'il vous plaît, donc, quelque part, il a Papa Serge abimi da molongi. Nzamba azamu nene. Non, Nzamba sabikisi. Mbasu babeti wana ya mbasu avene ya nyoka. Oye umisaka mutu te po ake na lombango babeti mbasu 2 fois. Liboso babeti ya mibale. Donc bomo na bilili da ba vidéo na mona ba photo ya Papa Serge nenge mbasu esali likolo. En tout cas moto na Nzambe soit béni na ba révélation ezo même la peuple de Dieu. Je sais qu'il y a des gens peut-être ba ndimate ma msuto lo ba awa ba msuto neti profession msuto pesara oya bana ba mama kwanza na nzoto et botala na orphelinat vida bana presque ma kwanza bimi ya kosakanate grippe beti bana ya kosakanate. Il y a des choses ba ça na nzemba lobaka soki bon tango toloba kiango mutu andimaki te voilà mais le lieu salami ngaka na bakisa moi pilipili na maloba na yo na bandi ngai na pesibino merci mingi na tikibino na l'homme de Dieu mais un grand merci na sponsor nanga officiel ya tika ngati ye ala isanga pongia ba bébé. Merci beaucoup Jésus-Christ de Nazareth. Donc, un grand merci à vous. Papa, on le plateau. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Zambia Pambola Bande Konyoso Bazolanda Biso, partout dans le monde, que mon Dieu vous bénisse. Tozali na livre ya Psaume chapitre 50, verset 15, la Bible dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé dans le Seigneur, yo ou invoka kanani na vina yo. Moment ozana ba problème ou invoka kanani. Bible solo ba moment ozana kati ba problème invoquer Nzambe. Moment ozana kati ba difficulté benga Nzambe. Nzambe nda ko délivrer yo. Délivrance ou ta ke pas prophète, délivrance ou ta ke pas pasteur te. Soko yo ki mosala Nzambe azo biso ngana délivraka batu. Benga ngana ko délivrer yo. Benga ngana ko sala boye. C'est un menteur. Azamutu même pas ya ko approcher te même ya ko benga te. Mais la délivrance vient de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Bien aimé, ou invoque kanani na moment zaka na ba problème. Obele la kanani na moment omikutaka. Ozana kacha ba stress, ozana kacha ba difficulté, ozo sentir que makambo ezo ale na vie na yote, makambo ezo marcher te, ozo sentir que depo kenda poto ba dok mikande ezo bimate. Ozo sentir que okota libala mekobote ezo yate. Ozo sentir que o travail ko simba ka mbongo, mais mbongo ngo sala kana ngo logote. Ozo sentir que
ba projet ozalaka nango se réalisaka te. Ozo sentir ko kutanaka na mibali bakoki obanda relation malamu, mais après un certain moment relation ekatani. Ozo sentir que nzoto no mibali ekufaka boy, yo moko comprenaka tereni makambo ngo ekomela yo. Bien aimé, c'est le temps d'invoquer Dieu dans ta vie. Comment tu peux invoquer Dieu? On invoque Dieu, c'est dans la prière. On invoque Dieu à travers les hommes de Dieu. On invoque Dieu à travers des prophètes. Tu vas invoquer Dieu où? Et quel prophète que tu peux consulter? Consulte un prophète et sauté. Il faut que yeba nani aza prophète, pe nani aza prophète te. Afana kota na mana mozindo makamuso na zana poso landa témoignage na kolobela ngo mingi te, mais après témoignage oyo oyoka makamoza mazo sala. Bien-aimé, landa na témoignage oyo tokutana. Après témoignage Olanda, landa témoignage. Bandeko bonjour bonjour na pesino sombote bisika bozana tonga lelo ba bazolanda ngai landanga la bokemi nyonso eza témoignage moko eza vrai pour na vie na ngai na kobomba ngo te bolamba nzambe asaleli nga funa témoigne yango bango mpe baza na problème wana babungisa kondima te. Bandeko na ngai nazalaki na maproblème ekomeli nga na vie ya makasi. Bandeko na ngai Nzambe akosalela nga ngolu ekobala bandeko na nga libala moya makasi vraiment na ekobala donc ya bajete libala vraiment libala na Kinshasa. Quand na ekobala nasali 8 ans na mariage, sali vraiment 8 ans nakangama te. Bandeko na ngai nakangamaka te 8 ans nasali nakangama te. Mobala yekomona ebele bane tosali na ye nazokangama te ayekoboya ngai. Ntango aboyi ngai ake nga na tikali famille batali babiso batiki ngai na kokufa na basusi babi bafaire voyage nga nakende bapaye étranger nakefanda kuna na continue makambo mosusu. Na minute ote naosola na bino naza na Bruxelles. Naza na Bruxelles okomi na Bruxelles natikaki nzambe te nayebiki na makambo nyonso. Nzambe naza liboso nakobelaka nzambe wana azobongela azolela. Nzambe nakosalelanga ngolu naye kokutana mobali mosusu vivre na ye asepeli na nga donc bimisi ebela mbongo ekobala nga za deuxième libala ngai deuxième libala ntango ekobala nga bando vivre bandeko na nga naye kosala yesu 4 ans na mariage 4 ans zemi ezoya te zemi eboyi vraiment eboyi. Mobala moni comme si nga na ondisraye donc azalaki homme d'affaires akoki kosupporte te depuis tobali mwana aza te aye koboya ngai aboyi ngai aki kokontinue kosala bafere na ngai natikali ka na Bruxelles kotika natikali wana nazobelaka nzambe nalelaka epa nzambe bapriere nzambe yakofunga so porte miso ya bien yakokutana mobali wana asepeli na nga tokomo vivre na ye kombo na ye die merci kwa mobali oyo naza na ye oyo epalanga elokwa 3e mariage nga nazosala. Ntango mobali na ye kobala nga nakoya koyebisa vérité na nga te ke nakutanaki boye ye mpe aza moto ya bapriere ndaya kobondela koluka nzambe tozoluka nzambe naye okota na YouTube naye koyoka apôtre Moïse azoteya azosakola bato nalandi na bokebi nyonso ngambi te nazwi limero ya papa wana naye kobenga ka nabengi papa wana mbala moko abandi kosakola mpona ngai makambo nyonso ekomeli ngai na vie azosakola mpona ngai azotunda ngai wi nazondima olobi eza ya sol papa eza bo lo nyonso ekomelaki ngai papa nasakoli ngango ayebisi nga nazala toujours na kondima naza mwasa mabota eza bitumba ezalaka na kondima lokola nakutani na ye nzambe nazosalela ngai ya minene nazala na kondima nazwi nimero ya papa tokomaki kobengana na papa naye koyebisa ngai nasomba kaka mafuta
somaka mafuta na citron ya 300 francs desa na sombango. Sikotanga yebisinga bo na bani kotuti mafuta kana citron yaza mosali o nzama atalisi na ko néglige yango te na ko respecter na ko somba mafuta na citron kangi ba photo na tindeli ye asambeli pona ngo ayebisinga ndenge akosalela yango musuna mela musuna pakola bandeko na ngai esalemai na mois novembre dans tokoti décembre nasi nakangami nazoyeba te naomia kolala bilalalala nazopona biloko ya kolia kobwaka basoi mbetu nali kolala na mbetu te falalaka na nsima bisika malili ezali ezosimba te tokokota janvier tokei hôpital balobi docteur aconfirme ke naza na retard nandimaki te ezanga te tochange docteur mosusu confirmation ke naza na retard alors que naye koyebisa bino vraiment bo makambo oyo boza nango donc kofieka na nzambe arépondaka tala motema nzambe arépondre ngai nde naosolola na bino boye nakomela na zemi vraiment naza na esengo makasi odio nalobi yango na pasi nyonso na pasi na motema betapa vio nalekisi nzambe akonsole ngai vraiment me mobali naza na ye tona na esengo makasi vraiment. Madame, tu parles. Donne-moi le téléphone. Moi, c'est Papa Dieu merci. Je crois que tout le monde, vous me connaissez ici en Bruxelles. Vous me connaissez, vous connaissez qui est Dieu merci. Voilà, j'ai dit encore à Dieu merci. Pourquoi? Parce que la foi que j'avais vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ma femme, aujourd'hui, Dieu nous a choisi un homme de Dieu pour confirmer notre foi. En fait, lorsque je voulais marier ma femme m'a relaté son problème depuis le Congo, depuis Kinshasa, le problème qui lui est arrivé, même ce qui lui est arrivé ici chez nous en Bruxelles. Lorsque m'expliquait, je n'ai pas pu me décourager, mais j'ai eu la foi en Dieu que c'est pas nous les hommes qui donnent les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. En sachant que c'est Dieu qui donne les enfants, je le mariais, nous avions fait des prières, mais permettez les termes, on était fatigués avec des prières des gens sur YouTube, à l'église. Bon, la foi était en train un peu de bouger, comprenez vraiment. Mais un jour, madame est entrée dans le YouTube. Automatiquement, il s'est rencontré avec un homme de Dieu, l'apôtre Moïse. Et je venais du travail, il m'a expliqué. Et je vis l'image du prophète. J'ai dit, bon, il est trop jeune comme ça, il est trop jeune. Mais on s'est dit, bon, ça va, c'est pas la jeunesse qui parle, c'est Dieu. S'il a Dieu, c'est ce qui est important. On commence à faire la prière. Le prophète, l'apôtre, a donné une recommandation à ma femme. Il a dit d'acheter seulement le citron et l'huile d'olive. Madame d'abord s'est découragée, elle a dit, mon mari, ses services, on me l'a fait encore à Kinshasa, et qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je lui ai fortifié, j'ai dit, c'est la parole du prophète. Prends seulement qu'on utilise, qu'on voit ce que Dieu va faire. Après l'utilisation, la dame a commencé de mal à l'aise, manque d'appétit, il ne voulait pas encore dormir au lit, toujours en bas, et je me disais, c'est quoi au juste? Alors, on était obligés, j'étais obligé d'échanger la nourriture à la maison, d'acheter les appétissants. Vraiment, témoignage, eza moulayi ndeko uti kolanda témoignage oyo. Benga biso okoyamba miracle na yo, nzambo tozo salela ndako bikisa yo. Ndeko yo azaki depuis Congo azwi libala 8 ans, abotaka te libala ekufi, batinde na poto. Azui mobali 4 ans abotaka te libala ekufi, azui mobali buso bazana ye Papa Dieu merci na balobi bazana Bruxelles. Babenganga tango na zoebisa ye zwa mafuta na citron lobi les mêmes services basalelanga na kini.
problème ezali ya même service te, problème ezali ya alliance nini pasteur wana zanango na Nzambe. Yo monier pasteur parce qu'azoteya. Au monier pasteur parce qu'à ça la théologie, il a déjà l'expérience. Mais Nzamba za su na Nzambe te. Toi tu crois que mutu nyonso ateya ka mutu nyonso ezana batu musu bakoma ko prophétiser par expérience. Mutu musu ake matadi ake soki yo pas kisi ya ko sakolaka. Mais oko comprendre ka ko sakolelo makambo ebele mobika kate. Mama tia azu doute parce que le même makambo na lobela ki asala nde ba lobela ye na Kinshasa. Na ba prophète mususu abika te. Problème eza ya même service te. Peut-être basenga yo mai. Obika te menga pe na sengi yo mai. Kozala na doute te. Tala ndeko yo mabala misatu. Troisième libala tango akuta ye na Nzambe ya apôtre Moïse. Nzamba ba villageois. Nzambo na uti na ye musika na este. Nzamba bikamwa apesi libota oyo. Lelo mwasi aza na zemi. Azwaka zemi te Nzamba apesi zemi. Ndeko yo zolandanga. Peut-être yo penengo sawana. Osana libalo soko kobota te. Osana problème à faiblesse sexuelle. Osana problème peut-être document ezo bimate. Peut-être osa pena ba difficulté ezo lekela yo. Na yebisi yo. Na kombo na Yesu. Nabi, ngana zo voyager lobi. Eliko loba te soki na voyager. Ndeko benga ngate. Meme kuna na Goma. Ba telefone ezo leka. Okokyo benga nga partout na kozala. Benga nga yo mutoza na problème. Nzambe na nganda kobikisa yo. Ngana bikisa mutu te. Mais Nzambo nazo salela. Nzambe ba villageois. Nzamba bato baza négligé. Akopeso solution na ba problème na yo. Akopeso solution na ba situation za na kati ya kolekela. Bien aimé yo mutozo landanga na ebisi yo. Tongo lelo za tongo miracle. Tongo ya bikamwa. Tongo ya tikotak. Nazana témoignage ya suka. On a lingi Tolandango et ça quelques minutes, même pas 3 minutes. Et ça sous deuxième témoignage, Yande Komoko, Azana Tanzanie, a biki miracle Yanzambe apôtre Moïse. Tolandango rapidement et puis Nasambe la pona mutunyoso. Jambo batoto ya Mungu, mie naikala Tanzanie, précisément Nairobi. Nakuya kutémoigner kandere ya Mungu. Mi niko servante wa Mungu, niko pe femme d'affaires, alinitupia magonjwa ya kitoka toka, ina change mwili yangu yote. En fait, mwili yangu yote, sauf kusulo kanyangalia, utashanga. Tina kubilole yangu, couleur inaanza changer. Na souffrir sana na ile malali ya ubulozi ni balinitupia. Ile malali yenye balinitupia na souffrir sana sana. Kama mimi nasema sana sana. Apart ile nilikuwa pena sida. Nilikutanaka na bwana moya hivi. Kumbe alikuwa kana magonjwa. Siku yuwaka. Tukatoka naye. Akakufa. Alinyowaka akakufa. Nikabakia na sida. Nilikuwa na ile malali mbili. Natembea kubatumishi ya Mungu. Hapa Tanzania nikafa yote kwa mimi kwenda kukutana Gibi Yoshua, nikakutana naye na dépenser makuta ya mingi, na souffrir sana sana tena sana. Nakia kumwita papa apôtre Moïse, ananyambia ni bebe huile d'olive, ni mélanger na chumvi pendant 22 jours. Nikaza kuaplike hayo. À chaque fois que niko na aplike, kila siku niko naona changement. Kila siku niko naona changement, évolution ko naenda bien. Nikaambia papa ni témoigner, papa kanyambia hapana, jusqu'à ce que ile mabitu yote itaisha, njo utatémoigner. Banduku malali yote mi napona. Na malali ile ya mwili ya kushanje mwili yote napona, sida inapona, niko na madokima yote iko hapa. Ile yenye balinyambia niko na sida na hii inatoka sina tena sida. Antuka shiwe ni mupe Mungu wa papa Moïse nini. Nashukuru Mungu sana. Papa kanyambia nifanye offrande, nikamuuliza offrande ya ngapi. Akanyambia angalia degré ya problème yako. Nikamtumia papa $4000 juu ya degré ya malali yenye nilikuwa nayo. Bien aimé, je pense que tu kolanda alobi na Swahili boye.
Maman oyo aza servante de Dieu asa la kanzamba aza na Tanzanie na Nairobi. Et puis aza femme d'affaires. Babwa kela ke maladie ya bandundu. Na fingi bandundu te. Maladie ya kitoka to restadi bandundu. Mutu azala ki bien mais nzoto na ye poso nzoto ekomi changer akomo ya neti ndundu. Boyebi maladie wana e changer couleur ya nzoto akomo ya neti ndundu. Et puis abalaka mobali ya sida yebaka te mobali ya kufa na sida tikela ya sida. Ndeko wana atamboli aketi na Nigeria ava Chibido Joshua kufa. Akenati kokuta na Chibido Joshua. Abikate asomba wili d'olive ya Chibido Joshua. Ndeko na tamboli na ba prophète Tanzanie ndenga zolo bana Swahili nazo expliquer. Nda lobike atamboli meme tse pa banganga. Etango alandinga na YouTube. Ache kondima na ye abenginga. Na ye bisio kobika mesalo offrande. Atudingo offrande comme na bite yo moko tala grandeur a problème na yo ndatindo offrande à $4,000. Etango atine bise zwa huile d'olive sangisa ngona mungwa. Okopakolango pendant 21 jours. Apakoli pendant 21 jours. Maladi wana ya kitokatoka wana ya baniko changer poso nyonso limwe na nzoto nezongi no parce que c'est ça la nzoto mobimba. Lenga zo expliquer. Et puis na service na saraki ya mafuta sida limwe pa zolo baki azana ba document na maboko ya resultat zwaki ya sida azana ngona maboko ndenga zo témoigner azana Tanzanie précisément na Nairobi. Na sobisa na ndeko nyonso azolanda ngana ngonga nyonso kolanda message oyo na bitika nzamba pambolo nazo déclarer makara sukaraba yandaraba igelebo sakaluga yama na kombo na Yesu Kristo de Nazareth nazo déclarer na ndeko nyonso makaraba sata kila mtu eko unanifuata uko na gonjwa uko na mapepo ya bulozi uko kondane sakrifia yula mazabao ya shatani mimi naanza kudeklare kila mazabao balijenga yula maisha yako ile mazabao mimi naivunja kwa jina la Yesu mimi nakomande kila pepo yote pepo ya bulozi pepo ya ngiza pepo ya magonjwa pepo ya seliba pepo ya sterilite ile inafola mwili yako ilibera mwili yako kwa jina la Yesu ilibera mwili yako kwa jina la Yesu au nom de Jésus-Christ de Nazareth pokea uponaji we mtu kona gonjwa yo mtu ozobele na bi yamba guérison yo mtu ozana ba problème yamba solution yo mtu ba prison na yo na prison monde ténèbres na lobieza la prison ya mulangi mulangi ane pasuka eza la zungu bachayo muzungu ane panzana eza la bakundao na cimetière fongwama au nom de Jésus-Christ de Nazareth yamba bikamwa na kombo na Yesu Christ de Nazareth. C'est l'apôtre Moïse Kasongo. Zwa numéro na biso ezali plus 243 99 95 25 659 plus 243 99 95 25 659 plus 243 99 95 25 659 Lukabiso na WhatsApp toko solola partout nazali puis déjà lobby na tongo nazana vola tongo je voyage nebi ke émission ba kosala na montage après montage ne ba ko publier peut-être après 2 jours 3 jours moment nyonso kolanda émission benga nzamba bikamwa aza rendez-vous que mon Dieu vous bénisse. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo